na ko superviseur na ngandung ni Vue De Loin ve courage nzamba osunga yo nzamba épargne obika yo zalaka cercle obika tout le monde belé pe bazana ba poison belé pe bazana na ba sida mais babika pourquoi pas yo obika na yo mais na yo muto sa ba biloko yo ndeko na nga toye ba sort na yo lelo te lobi te sort na toye bango. Bon likama poison eza nango bandeko so ba kongole to ninga na tende zalaki mère na biso maman Olive zalaki prévu de famille ma tous les comédiens Dubaï mais ve aboyaki na ye va bi moyen ke ne ate ba batana mu so sala na kin et puis c'est ma tante mais ba masala na vulba sima ba cheli ve loko mais yemo na zana ayebi yemo na zana mais totanga ko moto yemo yebi ce qui veut le ve azana santé wana ezayo oyebi yango. Bon ils ont ba mbongo te ils ont justement ndezala toujours plaît aux amours plein na moto au contexte sur moto wana ke au base vraiment to zana to liana to zani lo mais na mutema mutonga linga wote tonga linga wote ba kongole to ningani te le to par exemple comme ba Nigeria ta ba Nigeria nde ba ningana ba Nigeria baza maboye so maté ko ta ba musicien boy ko ta ba artiste boy au monde ke ba together pourquoi pas biso ba kongole to sala ngo kama ni lo wa mukito ko bomana le to perdre ba artiste belé minene tu perds des artistes belé au moins biso to yebi belé vraiment minene mitara ba keka aboy mais le lever en santé moi bien tu to sepe na ngote ne logo bosali o yebi logo yo sali mais to sepe na ngote. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Je t'aime avec Yannick Wenge Moto Oyo Atunda Nakibonzambe. Cette émission, vous savez bien, l'émission n'a pas pour la Bino Congolais ou vivra awa na Afrique Yangele, Afrique du Sud précisément, na Johannesburg, tout ça partout, tout ça rentre dans les solos. Le logement n'a pas pour la Bino. Artistes et comédiens, au tombé dans les solos, il y a Vue De Loin au Batila qui est Poison. Bah rumeur peut être que tambola qui a kufa qui a kufiti azanaye normal mais santé quand même ils a bien été tout bétali solo nan de gouvernement il y a artistes et comédiens azalaka na mboka oyo. Merci beaucoup na batu tout boza branché botala émission na biso. Merci beaucoup na le big manager les gaillards babi hôtel Alex Lodge dans oui Afrique d'ici passe à bien marqué ma na Jobu Alex Lodge sur côté de ma Facebook aux amarons. Merci beaucoup na artiste Kaban aussi ma caméra tous les artistes Panther de tout bétana ma solo artiste Panther bonjour. Bonjour président Wenge ba min zamba ba tout ba simbi communiquer à Afrique là nzamba ba journaliste tout ngana yebi na ndenge nanga so yo boy talio na ngana confirmer santé comment ouais santé PPRD santé normal vraiment ngolwa nzambe santé kitoko. OK na bate bele ba tala biso siko na poto partout na monde entier ba Panther azanani artiste Panther azanani mbala mo lelo oleki na Congo France pe site ya nene boye ko se présenter ba to ba ebi. Ouais ngana za artiste comédien petit frère à Vue De Loin nebino wa boyebi bon tout ça pe banzunzingi bele fort na ve na ngai on a vu na ngai na ninga ka sa mutema mais et ça nga pas si trop na ndenge vende na mongole vende azali na ndebiso ba congolais vraiment toni ngana ti. Pourquoi ce ko neti poison est-ce que na boyebité nana match les poison likama poison pe banende bon likama poison et ça nango bandeko so ba congolais toni ngana ti ndezalaki mère na biso maman Olive zaki prévu de famille ma tous les comédiens Dubaï mais ve aboyaki na ye va bi moyen ke ne ate ba batana mu so sala na kin et puis c'est ma tante mais ba masala na vulba sima ba cheli ve loko mais yemo na zana ayebi yemo na zana mais totanga ko moto yemo yebi ce qui veut le ve azana santé wana ezayo oyebi yango mais ça la biso ka passe état que artiste monene bongo oyo tozalaki na Vue De Loin de l'eau santé na zone normalité et ça la biso passe ma race vraiment. Parce que la minute est-ce que azo sala pe ba tournage ba pièce sikapé zo bima zo les gars bon ba pièce moi ba pièce yoto ko les gars kana santé ni wana mais et singa li soute ka sala
et singa tasa pour nous autres esabienti tara nous autres ndena nous autres so ebeli singa moi repos moi nini nous autres esabienti moi ça va pièce vraiment trop esati ce qu'on a battu mususu ba oloba fidèle akufi fidèle akufite o azana santé bien o azana santé bien te o donc batu ba tatonner na ba réseaux sociaux wana na ba Facebook partout ne ba oloba réaction bon na ninga mabete ve azali na santé mais santé za bien menti vazana mais santé za bien ti mais na ndinga biso ba congolais ndé to vivre to amtima mabe ngolo bande ba congolais ba ça ba axe bon toujours perdre d'artistes et comédiens et belé car la magie a ba poison wana toujours perdre na ba musiciens na ba comédiens toujours perdre et belé na ba jeu wana ba poison na éviter Jonathan Lepana atala biso na nicho et là on est où ça là que biso ba congolais tout tcha na ba poison to mininga tezani ba pesa ba mbongo to ezarani bon ils ont ba mbongo te ils ont justement ndezala toujours play aux amours play na mutu au contexte sur mutu wana ke au base vraiment to zana to liana to zani lo mais na mutema mutonga linga wote tonga linga wote ba congolais to ningani te le to par exemple comme ba Nigeria ta ba Nigeria nde ba ningana ba Nigeria baza maboye so maté ko ta ba musicien boy ko ta ba artiste boy au monde ke ba together pourquoi pas biso ba congolais to sala ngo kama ni lo wa mukito ko bomana le to perdre ba artiste belé minene tu perds ba artiste belé au mo biso to yebi belé vraiment minene mitara ba keka boy mais le lever en santé moi bien tu to sepe na ngote ne logo bosali o yebi logo yo sali mais to sepe na ngote bon ça c'était muto asali mwana yemo wa yebi ayebi ke logo na sali logo mo ya mabe ayebi yango yemo ndaza wana j'espère que otala ngayo yebi logo sali wana artiste mne lilo video na sala mamba minene belé biso le peut tsana ba souvenir o vani mabo seka yema pieso so ya zate na otala te pieso mo so leki boy ya zate rien ngana otala ngati ngasi pela mo video azala mais lilo soki lilo video la retourner te ça pona yom to sala logo to relete na makas to ningana te tu es là ni commissaire yo comme artiste comédien lakini on a ka vie de loin to mon équipe artiste mo bo c'est pélicio bité na comme na le sala mo théâtre les leçons na mo sa théâtre ça pour na vie na vie de loin ba maya beta ngamona za maso na vandi mo na notala mais vie maya bin son neni bo vanda ngabo mo na créer le mo ga beta mo be simbibi yo mo tout vie a créer neni vie mayo neni le lo imuta pesa ngelenge ya okoma lelo comme artiste boy eza ve na ngana ve na vie de loin ti lona comme artiste boy et ça nga passe na muteme ça nga passe à marasi vraiment na ve na ngai bon na ebiti biso ba congolais photos à together na batu nyonso ba tala osiko o bazaka na courage tamso uchela mutu loko po mutu kufa to mutu asa tamso accident to lo mo po mabeka e la mutu na batu tu ba tala o ba idée wana okolo ba bon elo na esa bino na batu mwa bosaka na idée wana surtout bino batu mama idée wana surtout yo idée wana ozana ngwana il faut olongola ngoya bien se lelo sa muninga boy lobby oyo komela to ekomela mwana na yo to famille na ponyo so to sala na mabea na sefuta magana sefuta malikolo te futa mana se na bino batu bosala ba blonga le fobotika ya bien te ya bien te toza together to abiso surtout maman moko magete to bima maman moko te maman papa moko te mais to ba congolais toza de famille il faut toza together biso surtout toza elongo lelo totala ke muta sala ka mo boy muta sala ka boy lelo soki ya ti nana ozo eloko wana osala ngo lelo o soki azate nana ozo eloko wana osala ngo ni tswani sala biso passe maras botaka to perdre ba artiste belé ya ba musicien ya ba comédien belé maras déjà ce que sous le to perdre vie de la bon monde te que to na niveau nini ba o to perdre ba benir vraiment minene ba to ba simbi mambutu bango na ba okene to suka wapi lelo pourquoi théâtre na biso zo ngasi matomo ba film en Nigeria film en Tanzania ba tout ba film atana mindele zo kende biso théâtre na biso yaki na mo en plaire ba théâtre na biso yo kana souté ba balinga ngo souté ba producteur ba ringa so chama bokote pourquoi lelo théâtre na biso ezo kitati le roi la point ci bon le théâtre na biso so ekita et pour na biso moko nana pour na biso ba artiste to ningani te OK lelo so biso ba artiste to ningani to pesa producteur elenga oya approcher biso te muta sala na moni bino boya te to beta boy to sala boy biso to together te yango moni botana ba nature tant to vivre to ta film manager o mona ge
a préféré azalaka mona poto Europe a préféré longwe akitika akini babengi ka pona pièce wana kitiki na sali asala sisa zongi alongwe na mboka na bango ya sali kaka zongi na Europe zongi na Belgique pourquoi pas biso to ko sala mo to saka to kangamira mwesika mo loso ba théâtre na biso ko ba congolais kitiboe eza pona biso mo ba congolais to ningani ti yango moni ba na jia ba ko bien boliko boka maboli mabanga fort mabanga mingi yango ekwesi théâtre ko te mabanga toujours ezalaka nango mabanga na théâtre ezalaka nango mileka kati po ba na jia ko boka mabanga toujours ezalaka nango mileka kati il faut ezala na limite pese lo moko boye bato ba ebite to landa pièce te tous conseil c'est tel mais tant yo pour sa conseil yo zo banade yake omoni kingani ngenge fuati nani mabange bele omona ke mutaza na posa alanda pièce azwa conseil mais amoyo ko mabanga esala bien ti wana côté wana bandeko batala biso wana bona raison côté wana vraiment isa bien ti il faut tous la pièce banine baniti suka libanga kozana nango mais il faut tala non ke na mito to lo libanga to kosana suka to ne bandi isala moi bien. Merci beaucoup Panther osala mo ba nzonzing na ba théâtre na ba artiste comédien belé na ba leader belé na ebité ceux qui reprochent tout erreur oyo mona na ba leader to ba na lokola na sai erreur nini oyo mona azara nango vraiment na kati na erreur oyo mona pa na bon et pas na mona faire en erreur bon erreur ezala nango pas mutu nyonso mais na part nanga dans le niveau artistique. Bon, le niveau on avait. Venda zawana, il faut otira mo ba orgueil on est bien ti. Lelo ozala ozana yo ndengo zala mais zala ngenge mutaye bati. Potala na niveau d'être au moment nango. So au milagis, au moins ya busoba, ya bien ti. On avait côté on a mavé il faut bien nana aux annonces qui mutaro salama te te yeni côté na tout le monde a boité vers na côté na tout le monde a boité banda pe moi kolongola ka ça te ke banda ko tshaka mo mabilo mo banda kolongola ka yo ko mila ça va pas trop TV aux artistes munene les ala gele bon mama na yo. OK bon la DSB bon côté na ngave VSB na zawana côté na ngave ana bereng na été venanga côté moi elo na roboya o ngana rolobe na part na ngave nzonzi ngesala moi bien nzonzi ntango beta together na bato esala bien il fongolo moi mambo belé izate kete nakanga mama mpanzi na nga oti esala bien ti moi nzonzi ntango beta moi na 4 personnes 5 personnes bosangani bosali mo elo mo robo talaka orchestre toujours ezala tango muta banda orchestre banda bato ebele ekoma mama kote o benani goto te nga ke na fongoli mo yanga esala moi bien lelo misi ba lebele lelo pe na so beta mo nzonzi na ove esalo bien maras talaka yo. OK merci beaucoup lelo to mo ke na suka émission na interview na biso lelo pe bunu ça que les immigrés na afo d'ici awa na éviter maman zo kende ni j'ai yango ya ba tournage kende bino mo bo c'est là ba mo na mamango ezanda bonesa bino mamango ya mabe maras talaka to ba garçon peuple betoise to za ba vrai chéri bo banga te kala te to bo me bino lo mo ya bien lo mo ya bien bo sepela o to bo me bino o bino mo so botali to pesa bino elengi to pesa bino mambo ebele izo ya kala te ya lo be to ezate mais bo saka patient belé kaka bo mona biloko wango ya bien o to bo me bino. Merci beaucoup to ka wana yo message nini pona ba tout ba tout la interview oyo message pe pona Vue De Loin o azobela message pe na ba ndeko tout ba tout la émission. Bon na pesa merci la bandeko to batali nga bandeko to batali biso mais na mve na nga Vue De Loin vraiment ve nzambe asunga nzamba paranyo asunga mais bandeko biso ba congolais to lingana surtout ba artiste to lingana pour le nom nana to zala boye na ko superve na nga ndungi Vue De Loin ve courage nzamba asunga nzamba parnyo obika yo zala ka cercle obika tout le monde belé pe bazana ba poison belé pe bazana na ba sida mais babika pourquoi pas yo obika na yo mais na yo muto sa ba biloko yo ndeko na nga toyeba sort na yo lelo te lobite sort na toyeba ngo toyeba sort na kalati mais il faut tira biloko il faut biso ba nyo so ba congolais to lingana to za together bino ne bosana na bozala na moi mpanzi mo bo sangisa mo eloko mo tant bo moni ke artiste comédien mo ba beli pourquoi pas bo sacrifier 600% to na ngotolo ngala ta 10%
to pesa na nuye akina tamboka libanda ke zo soin. Pourquoi pas toko salango na ninge na bino ba artiste na biki ba kesi sala. Pourquoi pas boko salango? Mais boko salango te, ça veut dire que to ningani te. Pour ce to ningani to sacrifier lo to to salango. Mais to ningani te, mais esa bien te to ningana. To maman moko papa moko to ningana. Et ça la biso bien. So to ningani vraiment to ke liboso. Surtout na biso maya ba artiste to ke liboso maras. Surtout ça le loin. OK, merci beaucoup. Moi quelques mots na numéro de téléphone pour to kabana. Bon, na pesi mbote na ser na Bali Marichel, na bof na Junior, na pesi mbote na Merka Chantini, na fe na Maître Bigase na masa na Nord Mbayo, na bosanité Vedi, Véari na bosan binote bambote belé ba ve na président nga moko wenge, o ya simbi nga o lelo Abimisi lelo, nga lelo ke Panthère lelo na mona na miso bateza président nga wenge, la pesi mbote belé ve, misale ke toujours liboso. Tout ça pour nous. Bon, pour le numéro de notre téléphone, ils ont plus 27 61 60 760 71. Plus 27 61 60 760 71. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là votre artiste et comédien, Panthère, vivant ici en Afrique. Yangele, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Babi Nzanzi Fosho, d'ici Centre Africa, Johannesburg, Babi Nzanzi Fosho. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à l'hôtel Alexia Lodge, ici à Johannesburg, tous à Yeo, hôtel Alexia Lodge, place au bas. C'est-à-dire où là les mots se retrouvent, oui, où là la porte, tout là en Afrique. Donc merci beaucoup. Na manager les gars, on a pu sur moté Jonathan Lepana, des grands garçons, on a pu sur moté. Merci beaucoup. On a qui artiste Kabango, c'est ma caméra, il me trouve makasi ya ba image botala na banda on a bino cher ami fidèle téléspectateur. Merci beaucoup dans le boss José Didi Pumba. Restez toujours branchés sur www.congofrance.com et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.